Salut mbote na bino nyonso balandi ya famille Bota News TV wana vraiment tout moni famille Bota en personne balobi famille Bota de Maman Belle-Vie Kandi la patrona et puis kuna vraiment tout moni ba pesha love to bengi ba pesha love bozawa puis ba pesha love balobi ba pesha love vraiment en tout cas bokota bo s'abonner, pour partager et ça vraiment qui te comme makasi côté pour n'appelle tout le monde ba dinachou balobi vraiment oui les famille c'est ça la famille balobi famille moko donc vraiment ils ça la bien et donc bokota balobi bokende kuna et pas ya maman dinana la douce bokende kota la ba film la biso qui to ko ekoti kuna vraiment en tout cas bozala toujours wana pe na kati ya Belle-Vie TV bipa yop tozali kolanda film la biso vraiment balobi armée de guerre et na makambo ebele côté kuna pe to moni mu pisha balobi pixel pechanga bisika pasali ko jouer babi mikolo en tout cas bokota na Omar TV Omar Kabongo TV bokota bokuta pechanga kuna vraiment azoko incarner kuna vraiment en tout cas to bengi bino nyonso ba pesha love ba dinachou et puis famille Bota en tout cas bozala pour soutenir nos artistes tozana vraiment pour soutenir bango sans biso mawa trop voilà tozala vraiment éco ça la bien voilà famille Bota en tout cas toki ka bandi kolanga kaka nde bomoni titre na nga la tie bomoni pe miniature na nga vraiment la tie wana par rapport à titre et par rapport à miniature na nga bandi kolanga nini na yaki pona koloba nini vraiment na yaki kotalisa biso la famille toye vraiment ka nde to misana balobi lelo Naomi andimi na ye vraiment a kende na Belle-Vie bongo lelo Naomi alingi ne a trahir Belle-Vie biso moko toyebi niveau ya Naomi Lufakenda na Belle-Vie et puis Naomi vraiment balaka la Belle-Vie a kokaka ete mais cette fois-ci Naomi vraiment a tché penza makambu donc alobi ye pende na Belle-Vie il faut sala oazo sala bande konanga et c'est ce qui nga te nadaki vraiment étonné ko yoka Naomi komona Naomi de tebeli Naomi na kati ya Belle-Vie TV de tebeli Naomi de bazaka na Belle-Vie lelo bakoki pe kozana ba guerre d'esprit lelo bakoki pe ko sala et koki pe ko sala mandenge salami vraiment en tout cas na baki non nga il faut na ya na vraiment to beka ko solongo na ma famille en famille nga vraiment ba pesanga ya YouTube ba bi famille nga ya famille Bota vraiment bozawana na biki ba pesha love pena ba dinachou bazana vraiment toza toujours ensemble balobi l'union fait la force tozala toujours wana soudé no bujinga to kangama vraiment to ça liboke pour que tokende liboso balobi musapi moko et sokolaka elongité mais ceux qui misapi comme déjà mi balé mi satu bande kolanga et ko sokola elongi bien très bien elongi vraiment eteli yango na tozo sala vraiment union fait la force tozo ka ko beta sete bande kolanga en tout cas ba dinachou ba pesha love en famille Bota tozana pour ko kota bisika nyonso oyo vraiment artiste na biso bazali ba pesha love to sengi bino boki ko kota vraiment na kati ya Belle-Vie TV bisika puis film la fezali koleka armée de guerre et puis ba dinachou to sengi na bino pe bokota boki kota la armée de guerre to sengi pe na famille Bota bokota ba o ba koti te boki kota la armée de guerre pe to lobi lisusu ba dinachou bokende kotala moko abiso vraiment balobi na komba exit pechanga bisika zali ko jouer partout azali en tout cas tozala na pona ko soutenir ye et puis to sengi na famille Bota to kende ko soutenir pechanga mo pecha de nous to ke ko soutenir ye na Omar Kabongo TV donc to kende vraiment to tie en tout cas na sepeli na prestation ya exit pechanga de nous au précision no bi famille Bota ça fait du bien donc exit pechanga talanga mo vraiment que oui naza vraiment soutenu par famille Bota par ba dinachou et zo sala kitoko c'est ça qu'on appelle famille et zo sala vraiment union fait la force voilà ce qui te sali bon en tout cas ba chaîne na biso ya Belle-Vie TV ya ba dinachou et puis partout et kokende liboso parce que toza soudé même moral yango kana ki vraiment to meka kosolo la bandi kolanga voilà on est qui vraiment une petite introduction par rapport ya sujet na nga na elilelo
bandeko na ngai toye koloba nini toye kobeta masolo oyo etali filme na biso oyo babengi na nkombo ya armée des guerres. eloko nini oyo Poutine alingi alakisa biso na filme oyo ya armée des guerres bandeko na nga filme oyo ezoloba ebele nazalaki vraiment na posa alobi dimanche tomeka kosala analyse tosala live tomeka kosolola nga na bino par rapport ya filme oyo. Mais malheureusement, comme je vous avais promis pardon, l'église, j'ai eu beaucoup de temps là-bas. Et puis, quand je suis rentrée, c'était vraiment tard. Il n'y avait pas moyen qu'on puisse faire un live. C'est pour cela que je n'avais pas fait l'émission ou bien l'analyse. Mais j'ai fait seulement l'analyse parce que déjà, aujourd'hui, là, le matin ici, déjà, je pars au travail. Alors, il n'y a pas moyen qu'on puisse faire les lives. C'est pour cela que je pensais seulement à faire une vidéo par rapport à notre film. Hein, parce que c'est une bonne film. Film où ils ont la leçon vraiment ébélé na kati bandi kolanga. Tout ça était en kolanda film où ndenge kana meka kotuna biso parce que yona linga live parce que live mutamta pesa ka ba idée na yo azana ngo mais ndi nazolo ba bezo suka ka epa na nga moko mais bo sunga nga ata na ba commentaire na bino to bocha ba commentaire vraiment ekokomela nga na koyeba ndenge nini makambo ezokende par rapport ba analyse na biso to sala na film na biso kaka ndi na lobaka biso film so to tala pas belle vie tokenda na film nde musu belle vie moko pe azana ba manière na ndenge na kenda na ba film na ye ata bino bochima yele na bino bolobi film oyo kosuka boye mais belle vie abecha soka à côté. J'espère que biso to yebi yango niveau nini belle vie abecha so à côté. Alors na moni pe e bandi ko banda na film na biso oyo bandi kolanga soki toke pli loin totali koto Naomi na belle vie bazoyo kanati. Naomi na belle vie bazo kalate maman Marie-Laine en tant que maman vraiment azo côté ya mwana na ye Naomi oyo aza leki ya belle vie Naomi akomi na niveau ya ko manquer belle vie lelo yo akomi ko manquer na belle vie parce que ye azui mobile oyo aza na mbongo. Alors aebite mbongo o vini azana ngo eza ya nani bandi kolanga tolanda histoire oyo vraiment naboke binyoso histoire ezo kende kitoko makasi en tout cas tolanda yango na début ezaki ka tozomona be mais kaka troisième partie tala déjà de tozo sentir film niveau ezo kende bandi kolanga yango na baki nga vraiment film o cette fois-ci nzamba pesa nga makasi na banda ko kolobela ngo étape par étape et que ça vraiment biso bien tout mais quand analyser film ou tout peut ça ba tout chance il y a que découvrir qui est belle vie quand il a patron dans son écriture hein maman comment azo peut ça bilo quoi qui toko est éducatif oh vraiment ils ça vraiment musala na biso et ça musala bon artiste comédien ba kende liboso en tout cas non belle vie azo comme ba film tala niveau tozomona eloko nini oyo eza vraiment na kati ya film oyo bandeko nanga oyo biso na bino photo découvrir par rapport ya ekomeli ya belle vie so tali bien eloko na oyo nga na remarqué belle vie koto yo na ndako na bango balingi ete pa mama na ye Marie-Hélène et puis pa leki na ye Naomi kuta zakuna te donc parce que Naomi lelo azui mobala mbongo oyo azweli bango ndako azokipe bango azosala nyonso donc alors Naomi bamoni c'est final et puis maman Marie-Hélène amoni vraiment ki wana asuki wana alors moi nani ya liboso aza fait important pas na été parce que oyo déjà mibale azomona déjà ndenge ezokende bandeko nanga et puis ndako wana vini azweli bango kozwa ezate ka sombeli bango bandeko en tout cas tolanda film on a boké binyoso bandeko na osenga bino famille bota ba pesha love ba dina chou en tout cas tous attend vraiment ya kolanda film na biso on a boké binyoso ba leçon isa ebelé tout découvrir écriture ya maman belle vie quand il a patrona na bi film oyo il faut vraiment na kolobela ngo mingi na ça vraiment ba analyse mingi parce que niveau film ezo kendele o sentir vraiment que oui muta koma kiango ayebi kokoma. Elle connaît bien vraiment son travail. Alors bravo à toi Poutine. Au senti toi la troisième partie, mais niveau ezokendeli en tout cas non. Je ne sais pas quoi dire. Hein, na kacha film au bandi konanga. To moni eloko na constaté kuna eza Naomi Kotoyo azo manqué balingi belle vie et la maman Marie-Hélène. Ba et maman azo manqué belle vie donc pas moyen.
eloko pamba po ye azwi mobala mbongo epuis mbongo yango toyebi te mbongo ya vini biso nyonso toyebi ke mbongo wana eza ya grand-père na ye. Alors ekosuka boni bandeko na ngai totie point d'interrogation ndenge ni film ezokende. Alors toke kote kuna toke kote vini alobi alingaka papa na ye te, alingaka Turbo te bandeko na ngai tomoni niveau Turbo ayoki pasi na motema un papa oyo bokoli mwana na yo azokomitala na conscience na ye eza na esika moko te oyo asalaki mabe mpona mwana na ye ezalaki juste abandaki koencadre mwana na ye ndenge ezalaka papa nyonso alingi mwana atengama te azopesa éducation badure mpa mwana na ye mobali atanke mwana liboso. Alors mwana abimisi na monoko neke nalingaka yo te. S'il s'agit ya kochanger papa soki bachangeaka nalingaki nasala yango. De mon cœur je t'aime pas. Moi nalobi na papa vraiment boye nalingaka na ngai yo te bandeko. Quelle histoire. Toyebi te pourquoi vini alingaka papa na ye te et puis ayebisi face à face. Tomoni niveau au Turbo ayoki pasi Turbo atangisi ma misu bandeko na nga. Non, nous avons des artistes. Turbo atangisi ma misu komona mwa mobala atangisa ma misu na basene boye ezaka très difficile. Turbo atangisi ma misu na ye kotala mwana liboso. Siko parla tozoloba belle vie aolinga te ya biso nini eloko nini oyo ebombami na nsima ya filme oyo. Point d'interrogation ngana bino. En tout cas toko découvrir kaka na kati ya chaîne ya Belle Vie TV. Toke kote kuna plus loin mama makambo na mwana na ye étoile. Mwana ne propre, mwana abina lingaka yo te. Mwana zo haïr mama na ye. Mobala pesi mama na ye super atindela ye moko azo tongi yango azo lata. Yaya botala niveau tomoni déjà babisika wana ndenge ezokendele bandeko na nga. Alors soko tali vraiment bien histoire ndenge ezokendele eke mabe. Eke vraiment mabe. Yango na yaki koloba famille bota. Na yaki kobala bino nyonso botala kabiso. En tout cas boko tala kata film o parce que eza ne loko o belle vie a bombi. Donc babilo mso to découvrir te na ba vie na biso moi ka mutazo lingote. Muta air yo, muta yinyo kaka bozo comprendre te ayininga makasi be yo mo pena na conscience na yo. Au vent o se reprocher de l'autre côté. Tu te dis vraiment qu'en tout cas je n'ai rien fait à cet homme ou à cette femme. Mais aïna yo ka boy pamba ka boy bate pourquoi. En tout cas nous allons découvrir ça ici na chaîne na Belle Vie TV bandeko nanga to kende kokota to consommer film au massivement. Je vous en supplie vraiment famille to consommer film oyo totala ba leçon nini oyo bomba mina kati ya film na biso oyo parce que film oyo est très capital ozomona to na monika ba titre bonga mo elekelenga to na monika ka ba niveau ezokendele ngabi histoire nyango boy o bezo mena biso ma mwana na yo moko olingi te mama no ya na ndako ndeti mama etoni na mama mama makambo alingi te et puis adage mama makambo apesi biso bandeko film oyo il faut totala ngo malamu maman la biso apesi biso adage moko be c'est très fort, c'est vraiment lourd. Alors en tout cas bandeko na nga na invité bino bokota Naomi Lufwakenda niveau soki na yano bongo ozoyeba te eloko nini ebombami na kati wana parce que Belle Vie alobaki kaka que vini akoki koya kobala yo parce que avait déjà la mbongo non muntu nyonso mobali tomonaka mibali mpo ya kobala mwasi peut-être mbongo eza te mais yo oza na mbongo no déjà siko eloko nini ezosala ke okende kobala mwasi na yo te point d'interrogation nde Belle Vie lokwa alobaki bongo amemi ngambo bandeko na nga. Et puis ce qui est grave maman zoko appuyer na ye ba maman bokota boya kota la film na puis armée de guerre en tout cas boya kota ngo penza boya kota la film to bokota bandeko na bokota vraiment bokota pour film oh ils a vraiment kitoko et kitoko makasi yango nazo continuer toujours koloba nzambe
a continué toujours qu'on peut sa belle vie makasi, a payé vraiment boigna, a sagesse, a payé yango pour que na ba film qui to quoi c'est nul par ailleurs. En tout cas, nous allons continuer toujours qu'on bomba belle vie et puis musala o azali ko sala nzamba pambola ikinde de l'avant et qui est vraiment liboso pour azo ça vraiment musala kitoko. Et puis bah suspense c'est na kata film o bande konanga bino ba o no bokoti te non boye kota la film o tata première partie bo tata deuxième bo tata troisième partie en tout cas bo bandela ko revoir bo ke ko revoir vraiment bo tata la film première partie deuxième partie troisième partie o to koma ki non yebi ke lelo to la quatrième partie en tout cas so boke ko kota lango vraiment et ko sala bien bandi kolanga là je vous dis vraiment et ko sala bien bino mo boko découvrir makambo na solo bakandi na lobana bino na lobaka pamba te en tout cas ce que vous moninga na yebo na début na zo continuer ko ya ko lobela film oyo parce que film oyo ezo promote déjà lo mo boyi film oyo mais okende vraiment kitoko makasi bandi kolanga en tout cas yango na ya kaka pona koloba to meka kokota ngala bino to yebana ko découvrir suspense oyo ezali o tali na ba 3 ndako mobimba ke côté au Belleville na bande koni bazo kanti ba ina ekabwe na mama oyo aboti moko ayini côté kuna mama étoile ayini mama na ye mama oyo aboti ayini ozomona toki côté kuna dingiswa yo mwana ne moko propre oye moko aboti mais ayini ye oh mon Dieu. En tout cas, bandi konanga, yonkana qui vraiment pour nous conscientiser biso vraiment to kota to ke kota film la plus ça biso qui to komaka c'est vraiment voilà famille bota ba pesha love ba dinachou na seng na bino bokota na film na ko ça qui to ko famille bota pe to kende pas dinana to kende place x pesha ngazo jouer et ko ça la biso bien c'est ça la famille c'est ça la force d'une famille force à famille za kabongo moko ache 1 ou ache 2 3 en tout cas bosali une force yango nande ba benga ka famille alors tant que bien tous vraiment famille badina chou ba pesha love famille bota tous former vraiment famille en tout cas tous ala wana pour na ko soutenir ba artiste partout bazali ko kende ba o non ba coach ko ki kota la pe prestation x pesha ngate chez Omar boko ta vraiment ki kota la niveau x pe azo prester hein x azo sala musala na vraiment azongeli musala ya théâtre azongi vraiment na scène hein azo beta vraiment bo sentir que oui x pesha nga azo jouer makasi en tout cas famille bota na senga ki na bino vraiment bokinde kokota et ko sala pe bien ba commentaire na bino tant aux autres en tout cas je suis là pour x pechanga na la famille bota et ça qui to komakasi vraiment la tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo.